Balobi Dosaka na kati ya Angola, précisément la capitale ya Luanda. Bonsoir Mondi ya Botarde de l'air que vous Rolanda. Émission na bino ya Kitoko avec Choucha Lumière. Quand de lobaki na bino lelo tozali na matanga ya Dona Monica o ezali maman sociale maman Monique Coca-Cola. Lelo ezalaki enterrement na ye parce que tolalaki awa. Nde momo na Choucha Lumière na zongi ndaku na ngate. Nalalaki awa Borolanda vraiment intégralité ya matanga ya maman ndenge leki na Bruxelles. En tout cas tous dingara rozala malamu to sala malamu et c'est important to relembate to leli maman penza ndenge sengara to la maman to lembite pe to relembate to ça toujours reconnaissante envers maman sociale balelier d'honneur d'ailleurs. En tout cas ndeko na ngai esike zwami yo linga pe balela yo boye ndenge baleli Dona Monica. Donc merci na bino nyonso, merci na ndoko judoka na opportunité pesi biso to sala mosala kitoko. Merci na Glody Future, merci na Patrick Kalouji, merci d'ingénieur bravo dans l'intégralité et puis tozonga sima merci. Maman Monique, elle a dit de son vrai nom, comme on a dit, Zelenge Monique, plus connue sous le nom de Dona Monica. Elle est née le 19 avril 1951 à Kinshasa, alors appelé Léopoldville. Na moto nyonso tu oyo participé banda liwa ya Maman Monique ti lelo oyo bazali na zi en Europe, Amérique, vraiment merci. Oyo bazali en Afrique awa otona bango elongo awa Kinshasa, Angola, Brazza banyonso bafandi matanga. En tout cas merci Nzambe abakisela bino $5,000 yango à part liste na biso oyo topesi babi mutu kagendi kweno mutu yata moninga te moi makapo na mutu nyonso Binomo Bomoni, Maman Monique, c'est une figure vraiment naébité, si vous comparez à Angola. Donc, merci na bino na programme na bino pour na ndenge nyonso bosali na donc Robin Ango, boyo ko laksa bolingo na bino pa ya Maman na biso Dona Monica. Comme on dit, Moutou ya Batou, Moutou ya alegria, comme on dit en portugais. Il y a sengo, il y a joie. Donc il y a un moni, il n'a pas façon nyonso. L'air kaka yé a Koufi, vraiment ça lui passe trop. Groupe d'Ikin, et mon nom est sangisa mawana yé. Yango présence na biso ezaba hommage à partir ya Big Boss yé moko, petit ba grand hommage. Visite donc allez na bungisi moko ya ba généreux na kati londo yoyo
Maman akipataka au Mukongo mungala tasa tout. Et ça va bien dans ngamoko. Na sala maman 20 ans. Maman azona ki sasa na awa. Na ça le seul maître au azora téléphone a benga maître soupu. Fulano ye yaka to ça rendre to ça la bon. Donc là le journée à Souka de ko rendre hommage na kata Luanda place ya bana masolo na e. La sera yamba biso na bangola l'air to esika lelo bato ba mo biso to komi batata to kolimela to yaki yene mutu ay receva biso awa alambela biso a pesa biso moi quelque chose à omela donc tous en reconnaissant même la malamu moko yango moito ya Kulungwana mboka ya royaume de la Belgique botikaki biso te tozalaki lokola mutu moko po tolela elongo. Maman Monique azalaki mama ya biso nyonso. Lokola ngai ya benga mwana nga na benga ki mama. Donc Papitex sayaki awa donc nabimel wande petit pepe calé to betana père 3 concerts to etan valade na junior pa Francis Bokongo. Après on a ndé na kutana na mère nde yango moni ebele ya batu batondi boye po azalaki social avandaki bien na batu soki mutu avandi bien na batu te batu bakolinga ete mais lokola ye avandaki bien na batu nde yango moni ebele totondi boye Fomo kilesa la nini eyoka donc mute bachila mwina apesi $5,000. Azaki epa na azaki neti mama anda sola bien na baleki ya omoni beto sali boy depuis nonande onga na ba mama Monique tanga zana kasenda donc aza mama moko tozalaka ne malamu vraiment je manque les mots na ebité na koloba nde nini aza mama aza koko aza dona pona nga aza vraiment na ebité na koloba mama moko malamu alinga biso mingi aza souvent biso so likambo eza conseil donc dona Monique pour nanga vraiment ba souvenir ezali awa ezali le moko to biso nyonso ezali référence na biso balanga disons ezali référence na biso. Les wana ba vola kishese ezalaki pasi au moins na saleli biso azoli biso ba visa po to sa kofana kishasa tozo ya koteka awa azoli de biso na ozo la biso ba visa ko sa la biso ba checking na aéroport en tout cas na sana ba bon souvenir
na leur église ya pasteur Maluta surtout souvenir ya makasi na zanango azaki gentil na bato tu ayamba bato ebele bato balala awa ya bandenge na ndenge na parcelle ne awa yango mona banda liwana eyaki Luanda tombé Luanda etandei. Alors la famille Dikin etikala simate ezali awa na Luanda Kinshasa partout donc et participer pour na kokabola mawa oyo na maman Monique oyo azalaki moko ya biso banda le temps plein ya ndenga mukraki te lokola auto concert mais concert mais makambaliwa donc na ko lo bandeni les soir biso to tikali kaka to tambola malamu. tout ça là na cousin na mikilide Masaya Vatican tout ça n'est pas 3000 balles donc première journée na yambanga vraiment etikala pena wana pena yaya merci de partout hein Babi Bolandi du début à la fin ouais Zalaki obsèque na biso ya maman Monique pendant 2 semaines de lundi de l'eli maman la biso maman sociale merci na confiance au professeur biso angola tu mawa mobimba merci encore de également la bande konyoso o baki ko l'elisa biso de partout na moni groupe de Kine ya Didi Kinwane ya ki ko l'elisa biso na moni groupe ya Willy Moucheni ya ki ko l'elisa biso merci na Laurent Soroko merci beaucoup na Mouteba Chilamwina merci na Semblus Malonga merci beaucoup na Melia Mwanda merci na Bosse Malou congolaise merci na Alain Visor Bouya de Kabinda Koundene président merci na yo merci na Paulo Toudouli merci na Banderognos Cherche Louemba merci les nobles na mon présence à ma maman Belé na mon présence à ma papa Belé la famille la merci la Paulo nous a touché les guerriers na Oyo Salaki merci encore na Dona Baby merci na maman Sido maman Nganga merci na Bana Nyoso Yangola précisément au Bazala Kata Bruxelles Dene Valélie Monique de Koutani Bino